Nzambe apambola bino. May God bless you. Ngonga ekoki. This is the time Otolobelaka likambo ya we bokangolana. speak about the blessing, Deliverance. the deliverance. Nani akoki kokangolama? Who can deliver you? Ezaka muto ya kangami. It's the one is black. Pe nani akoki kokangola muto ya And kangami? who can black the one is black? Ezaka Nzambe. Is God. Nini esalaka ke muto akoma ya What kokangama? does that someone can be black? Eza ba réclamation ya se ya These moyo. are reclamations of this Kolandisa earth. etamboli ya muto. The way you work in this To world, mbotama na yebi pa ya bimeli. the place you were born, Po eza na ba famille mususu. there are families, Baza na ba lien. they have links Euti na butata. from fathers, Euti na bomama. from mothers, Euti na bokoko. from ancients. Amen. Amen. Yango tozolobela likolo ya We're speaking bokangola. about the blessing. Yango moni Bible lobi. That's why the Bible says Yesu alobi bokangola Jesus said you ye. have- Enge moko pe na yo. the same to you. Okosambela yo moko. You can pray yourself, Soki changement eza te. but if there's no Elobi change, te ke ozosambela it mabe. doesn't mean that you don't pray Bakoki well. kosambelela yo. They can pray for Soki you. changement eza te. If there is no change, Elobi te ke it basambeli yo mabe. doesn't mean that they didn't pray Eza well for likambo ya you. likabu It's oyo eza na a kati na problem moto. of the blessing inside of you. Kaka ndenge liloba eza koloba. As the Bible says, Nzambe abengi basali na ye. God called his disciples, Mapesi mutu na mutu oyo ya gave ye. each one of them his powerfulness. Alléluia. Hallelujah. Ntango Lazare aseku na maloba na When Yesu. Lazarus resurrected with the word of Jesus, Basinga pe okai kokata na yango the moko. chain could remove Pourquoi themselves. etikalaki kaka bongo? Why he was still in Elingi chains. kolakisa. It means Ntango tondimeli Nzambe, when we believe senge in to God, we persevere. have to persevere. Kaka lisu ya Nzambe ezomona biso. Even the eye of God seeing Ekoyeba us su kokota na bozindo mpo na can biso. go in depth for us. Na basi boyebi lisolo ya You Daniel. know the story of Abandaki Daniel. kosenga epai na Nzambe. Was asking God. Me lipambola Daniel lo The lelobi blessing of esepesi. him, they haven't said, have Me already Daniel given. azomona te. Daniel didn't see anything. Azomona He te. didn't see Me anything. ntango akoti bozindo, But when he dived into intervention alola. the intervention Ya from banjeli heaven ekiti, of angels eke come korécupérer part ya down Daniel. to recuperate the part of Daniel. Donc monde amoli erécupéraki lipambola The Daniel. darkness world recuperated. Kobondela na bozindo, Praying in death, esalaka kobimisa makambo ekoti pe he na kati ya can get bozindo. out what was in death. Kowumela na présence ya Nzambe, Staying in the presence of God esalaka liso ya Nzambe etala yo can na do that bozindo. the eye of God see you in death, in Yango mona Nzambe profoundness. atalaki That's ka ya Daniel. why God saw the case of Daniel. Ndatindaki siko And he intervention sent the rapide. intervention, the quick Ya intervention banjelu of bakita. angels coming down. Alléluia. Hallelujah. Oza na posa Nzambe You amona yo na need God to bozindo. see you in death. Na kama bato na osambela Sometimes sote. some astonished people say, I cannot pray anymore. Non. No. Okende wapi? Where are you going to go? Ye ndaza na maloba bomoi. He has the powerful. Elobi petelo. He said, Peter, Okolemba lisanga you ya bato. cannot get tired of Mokolemba lisanga You Nzambe. cannot get tired of God. Okokata nzela ya bato. You can remove Okokata side. nzela Nzambe te. You remove the way of God now. Okokima No. epai ya mutu. You can run next to someone. Mokokima epai ya Nzambe te. You cannot run God. Amen. Amen. Tango ekoki. This is the time. Likambo nyonso eza na ebandeli. Everything has the Pesa na beginning suka. and the end. Okobela, okobela, You can be okobela. sick, you can be sick. Na bolingo ya Nzambe. The love of Maladi wana God, ekosila pe. this sickness can disappear. Okomi bien, ekomi ka lisolo. And you are in tip-top condition. You have a good health. Tika na biso kilobi no ekozala Let me monene. tell you that your future will be good. Amen, amen. Amen. Lazare Lazarus asekwi na mongongo ya Jésus. resurrected the voice of Jesus. Metangamaki bamoko baza wana ya But Nzambe. it has been written, Bakata woman of God, esinga po akoma to remove libre. chance for him to be free. Oza na posa kozwa liberté. You need the freedom. Ozali, You need. me ozofungwama te. You don't open. Ozosambela, You pray. me changement eza te. There's no change in your life. Tika na yebisa yo. Let me tell you, Nzambe azali. God is alive. Tika na loba na yo. Let me tell you, Yesu aza na bomoi. Jesus is alive. Problème eza ya kokota na The profondeur. problem is to go in depth, in profoundness. Kokota na To profondeur. go in depth. E ya mibale, And the second, koyeba oza nani. know who you are. Obimeli na famille. Where are you from? Lisolo nini ebetamaka na famille na bino. What story is going in your Bato family? mosusu bakomisa bango There are basirene na some mai. people that are siren. Bamosusu bakoma banyoka. Then the snake. Eza na bato mosusu babebisa ye There are deja. some other people that have been Balatisa ye destroyed. masque. They put the mask. Ozomona ke bolingo aza mibali bazoya. Even you see boys are Me coming. teleme loko ya molili eza As liboso you na yo. have the darkness in front of you, Ezokimisa mibali they wana. are running you. Alléluia. Hallelujah. Tika napesa yo invitation. Let me invite you. Le 7, 7th, le 8, 8th, le 9 juin. 9th June. Donc mercredi eza koya. This Wednesday, coming Il y a le Wednesday 7 juin. of 7th June, Jeudi, le 8 juin. 8th June, Vendredi, Friday, le 9 juin. 9th June,
ndeko Brothers kozanga and te sisters, don't miss. de 12h30 From à 12:30 to 18h30 6:30 donc aussi ça p.m. mokolo ya We are dimanche going le to 11 finish juin on Sunday, de 11th 7h June from à 7 12h to 12. landa na sport. Listen. 4 jours ya délivrance contrôlée, 4 jours ya kobima na esclavagisme. Oh nga na sambelaka mais ozana no délivrer te. Délivrance contrôlée yango yo eye. Zambe na bikamwa atindi mosali na ye oyo atelemisa. Mama Esther Malela Londi, mama 100 jours. Yoka, yo moto olotaka kaka village na bino. Yo oyo makambo simbaka te. Yo oyo olotaka kaka ozana zamba. Ozobelisa mwana libele. Sala mariage na ndoto ba mari de nuit ba femme de nuit yaka na bengi sio mikolo oyo mercredi le 7 juin jeudi le 8 juin vendredi le 9 juin de 12h30 à 18h30 et bongo suka mama likambo ekozala dimanche le 11 juin de 7h à 12h30 na bengi sio moto makambo simbaka te yo moto ba fiancé ba kimaka yo ba latisa yo masque ba tia yo tutu okenda poto me ozwaka mukanda te baninga bazobala bazobota yo avenir na yo ezaka ka flou yaka mokolo ya le 7 juin okozonga ndenge oyaki te mama sanju ye moko akosala délivrance contrôlée akobondela na moto moko na moko ata eloko moko ekotikala te teme tobe suka mama likambo yango ezali sort de ton esclavagisme église Jésus réponse yango zomi na avenue Bundi numéro 88 na arrêt Tibango référence qui marché oye malamu zambe ya mama sanju apambola bino message oyo kosunga o This makasi message will help you so much. bato mimi balinga ko négliger So makambo many bazomona people are neglecting what they see. eza na oka ndoto That's a dream. balobeli yo me fulingo They have landa told you have to pourquoi watch. balobeli yo Why did he tell you Mpona nini about oloti it? ndoto wana? Why did you dream? eloko This- nyonso nzambe akorevele mutu Each na one ndoto God can reveal you eza when na you ntina. sleep, it's important. bakopesa mpe message They can give you a yo moni message, oka ndenge you wana neglect it. nzoka nde nzambe alobeli yo God spoke to someone. il faut fongola You miso have to open your eyes, ofongola matoi open your ears. ozala pembeni You have to be next Ya to Molimo God, Mosantu. next to the Holy Spirit. nazongi moke nde na banda I come ekolo back a little bit as I was saying. eza na makambo There oyo are things bato basalaka people do. ekomi mpe moko ya babarriere mpo It's na the bango barrier for them. osangisa nzoto na nani You have done sexual intercourse with whom? ozoluka nani aloki nga There you say, who cares yo to me? moko Who cares otambusa to me? evino koma Yourself check your life. How did you bato drive ebele it? So many people. masumu alobi ezoreklame bango The lelo sins of tomorrow, yesterday, moninga mi reclaiming today. conséquence eyaka The apres consequence comes after. eza lokola bible elobi The Bible says munoko ya mwasi ya ndumba the mouth of the beach eza sukali is sweet na ebandeli in the beginning, mais après and after ekóma bololo it's bitter. elobi nini That ntango means ozolula vi ya kindumba when you love this bad Ya life ekobo, of getting sexual ambiance, drinking ozosepela, beers, you are happy, ozomela you drink, ozokende kolala na botel you go to the hotel. mikolo ekomi mobali moko basi 5 Today you can have one boy with 5 mwasi moko mibali girls, 4 6 one wife with 4 bisengo wana. husbands. You are happy. Soko olandi You yango, enjoy it. When ya you follow sukali. it, it's mais sweet. après And after, ekóma bololo it will be bitter. tuna bato oyo banda makambo Ask kosala those who started what you're doing today Avant yo. before you. tuna bayaya wana Ask them. Ask oyo bamema them. kinshasa na moto They have taken this bamema country. europe na They've mapeka taken Europe. bamema mokili oyo na They've mapeka na taken bango this world with their hands. batombola mokili na maboko They put up this world. tuna bango basuka Ask wapi them their end. mokosu na aleka na mboka mopaya na poto Sometimes I was passing in a country bazolakisanga roads. They cimetière were ya showing songolo me the pakala parents of someone azaka molati azaka moto ya who bilamba was rich. mais aza deja na cimetière He's died. bilamba ekobima su te eloba You grife cannot moko see te your graves or your Oh, blood bakingani basala saying, succès. oh, those one with success. bande soko azwi mobali ya bato When he akangi gets, she ye mosani gets some akopelisa moto na husbands matuka putting fire, Succès ya mibali ya bato the bazotia success bavoiture, of other bazotanda. husbands, they buy Mais cars for suka her. eza nini? The end is what for her.
est-ce que ozolandanga Do you believe? malamu You need to osuka na watch. nzambe You have to be together with okufa liwa God. kati na yesu Die in Jesus. me osuka na masumu ya soni ya Don't pasi ya mbili end with sins, Nini with nalingi naloba na sorrows. What nyonso? am I going to say? eza kokontrole malamu vi na yo Control your life. Brothers and nzambe alingi yo sisters, God makasi loves you so much. topesi yo invitation We invite you. ezali mokolo ya mercredi It's on Wednesday, le 7 juin 7th June, de 12h30 à from 12:30 to 18h30 6:30. et deuxième jour ezali jeudi le Second day, it's 8 Thursday 8th. et troisième jour ezali vendredi le 9 juin Third, Friday 9th. na même heure The same de time. 12h30 From à 12:30 to 18h30 6:30. donc clôturer mokolo We ya are going to dimanche finish on le Sunday, 11 juin 11th June. moninga mi yaka na I banda call you in Dimanche kozala na Bandal tongo. on Sunday in the morning. yaka na mobali na mwasi na yo Bring your husband, your Na bana na wife, your bandeko. children, your brothers and sisters. Nde 11 to tobeli so na 12. Bandal na We call Avenue you Bund. in Bandal on 88 88. arrêt Chibangu Chibangu en Bastov, face ya Kin across Marché from Kin Marché. bato boza libanda Those who mboka are abroad, bolanda biso watch on na us page na biso on ya our Facebook Facebook page. Jésus réponse Jesus the answer officiel to na official. chaîne ya Our YouTube YouTube channel. Jésus réponse Jesus the TV answer TV. WhatsApp na biso Our WhatsApp 082 23 44 233 adresse église Our address eza na Bandal Bandal. avenue Bundi On Bundi 88 88. arrêt Chibangu Bastov, en face à Kin across from Marché Kin Marché. nalobi mpo na yo I say for yo you, nde oza na besoin ya you need délivrance the deliverance. koyesa motema no makasi te Don't harden your heart. nzambe alobeli yo God po tells alingi asilisa you makambo because need to finish. nyonso eza na ebandeli As mpe eza na the suka beginning and the nga na end. suki wana I finish by nazozela yo here. nzambe Testimonies. apambola May bino God bless all of you.